Ok, merci ndeko Fiston Maemba, le nom pesi na imaloba poto continuer lisusu pour la refunda bango pa ya papa. En tout cas, eloko oyo esalamaki lobi biso tokolemba te etake ngai delika pata nazali etake conscience ya bumutu ezali etake tovota badepute oyo lelo bakomi komona biso lokola bamarchipier. En tout cas tokolemba te eloko esalamaki lobi en tout cas ezalaki donc kanpaso donc eloko moda onete sokoloba ndi donc kaluka lobi ezalaki inonde mai moko donc ti lelo taka mbula ebeta depuis jour wana ben ti lelo mai ezokauka te donc moya kobimisa te donc yango toye kofunda pa ya papa. En tout cas ovd makambo asala na kaluka en tout cas ov baya mbangu baya kobongisa misala na bango po wana ezokokita ezodinda soki ebukani lelo seke kaluka ekufi toyebi te kala toyebaki ovd azali kokire na baterase société nini oyo sikoyo batia mpona kokire baterase bazolia papa mbongo pamba papa ntuka biso bana na yo tozali ngai mwana na yo delika pata lisu na yo na kaluka awa nakotika bango kimia te letankia nanu tomoni eloko oyo biso tozolinga te olobi carrière na yo manda na yo nde mutu ekozala bafue bango te papa nakoyebisa yo bango nyonso baza wana na parlement misusu babanda manda depuis mobutu donc basalaka kaka yo manda na yo ya liboso bongisa pesa peuple osala 2023 ozonga na lisusu na ngwende na yo. En tout cas batozala bango papa bazokosa yo tozobeta sete toye kofunda pa ya papa kaluka juste isikoyo nanu claire emonani te papa bwaka ta lisu na kaluka otala kaluka ntuka nzela eza te kaluka wana eza na 6 quartier mais ezaka na ntre moko ya mutuka sorti moko ya mutuka donc nzela okotelaki na mutuka nzela ekobimela donc en tout cas toyebi te badepute ya kaluka tolobi papa Mboso Samuel Tanda Isangu Muteba sénateur na biso salabia bozosala eloko te yango tozofunda bino pa ya papa 2023 bino nyonso misala ezosila tokotia bato ya sika. Merci ndeko Fiston Maemba, merci tokolemba te mpona kofunda bango tokofunda bino lelo ekayambaka ngai Martin Likombe nabengi yo awa ndeko Fiston Maemba na ekofunda nde André soi-disant ingénieur oyo awidale oyo aventurier oyo André Fiston Maemba André oyo ayebi ata mosala moko te oyo azali kosala awa yango na ekofunda ye papa nabaki na kolemba te ye lokola esengaki nga nde na kolemba kofunda ye lokola ye na papa bayokanaka balalaka mbeto moko nga nde na kolemba te papa tindela biso nde baingénieur asolosolo bakosala biso misala awa kotindela biso baventurier te oyo ba André oyo yango na ekofunda André ayebi ata mosala moko te André ayebi papa o André azosala biso zani eza babombe anatomie oyo to banini ya kotala mosala oyo André ayebi kosala awa André ayebi ata eloko moko te yango na ekotuna papa zongisa baingénieur to luka baingénieur abia basala biso mosala ti université André akosala moka na bavantire oyo ayebi kosala boye tala mosala mabe oyo André ayebi kosala na radio me papa yakotala ti yango na baki na kolemba te na kofunda ye lokola ayebisingaki papa akoki kolongola te yango nga na bisa ava lokola papa akoki kolongola te nga na bana kofunda yo ti papa akoyoka makele na matoi ne eleki nde alongoli yo André ayebi kosala nde awa oyo eyiso mosala te comment André akoki kotonga radio fondation libérale boye Fiston Maemba beta to ya kotala radio yo moko kolela yango na ekosenge papa alukela biso baingénieur asolosolo baya batongela biso bauniversité bapont bawenze apesa liso mosala epa André te yango na ekofunda André papa tokofunda bino lelo ekayambaka Fiston Maemba na ekofunda Fiston kocha nanu ndaka papa bonjour papa Fachi boni ligota biso kimezali parka banzala na biso kwa ndesa biso bon papa Fachi na ekofunda mokonzi champion na kotamba na sens inverse aza général kombo na ye tango fort alo malembe pamso boyoka ngai tango fort papa Fachi alingi basansi niki alingi so aya na nzela menace alongoka ndako na vante alongoka retard po aya komenasa bato na nzela
benda matoi yebisai mboko eza yete eza biso nyuso atika ko menasaka biso atika ko joga ba sens unique batango pelo doit être arrêté, il doit être arrêté Tango Fort. Tu n'es pas au-dessus de la loi, mais c'est Tango Fort. Tu dois te soumettre à la loi, mais c'est Tango Fort. Il faut écouter très bien. Vous êtes devenu, bien vous êtes censé devenir un exemplaire. Yo, il faut de l'ami Bekomboka. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Ce n'est plus le pouvoir des Kabila. Donc, vous devez se soumettre, mais c'est Tango Fort. Vous avez un problème, la justice. Moko ba leader à Grec Équateur et membre de la société civile à territoire mon côté leader na kati ya moko awa nalandaki excellence